Bono Sadine Kiliwana. Martin Fayulu, oye! La Mouka ne tombera pas! La Mouka ne tombera pas! La Mouka ne tombera pas! Ingeta. Première information. Secrétaire général de Vos Kitoko aza déjà na nzela pour na boma. Pour lobby maman na matinée politique et ozala na boma. Oui, mais que ma parti politique nyonso ya Congo lelo bakwei na mai. Vous êtes bazokoka kobundela mboka te mais baza na besoin bazwaka na pouvoir weta boye tolobaki mboka eza na danger mboka eza na crise mais bato baza kondima te lelo bandimi to bandimi te soki osali eside azotambola partout la République démocratique du Congo mobimba pour sensibiliser le peuple congolais face à danger il y a balkanisation. C'est-à-dire que Bakabola Mboka na biso biteni na biteni. Bamemela biso tribalisme. Biso bana Martin Fayulu tolobi ekoleka soki moke animation politique dans sala et un message et traverser ma frontière yokanga mwana Congo yokanga mwana ya Martin Fayulu tolobaki uta ebandela lisu likolo ya bakaboli pouvoir mais babosani qu'il faut pas sauver le peuple. Est-ce que Makambo Simba? Makambo Simba? Le 31 août 2024, Martin Fayulu a lobby, nous n'avons pas de solution. La seule solution dans un amour, c'est ça, on fait dialogue national inclusif. Atu baseki biso. Atu bacholi biso. Tous les communicateurs, il y a SID, il y a la Mouka, Baseka Ibango. Mais vous avez gardé votre pouvoir. Vous gardez qui constance na yo, pour na kobunda, pour na mboka Congo. Vous êtes ceux qui toya wakelaka kofinga batu. Combat na yo na Martin Fayulu, lelo Congolais nyonso monique. Solution mususu ezate au dialogue national inclusif. Tolobaki tokolobwa awa mukolo oyo dialogue ekozala convoqué. Olandi porte-parole ya Monsieur Chilombo Patrick Mouyaya alobi dialogue il faut ezala boyokai to boyokai te on a nini pochi ulombo oyo azalaki koboya alobi dialogue il faut ezala. Est-ce que bitumba na yo mwana Congo ekomi kofuta to bandi ofuta te ezofuta mpo na peuple congolais tozofuta mpo na moto makambo mosusu oyo alobaki oyo dialogue yango ekozala na Kinshasa wana etali biso nanu soki moke. Le plus important, c'est que le dialogue est à la convoquer. Oyoki ndeko Chilombo ake na Belgique. Fara na roi ya Belgique. La premier ministre ya Belgique. Ayebisi ndeko Chilombo. Oza mwana Congo. Solution na makambo eza na Congo. Solution mususu eza te. Et ça, OB, dialogue national inclusif. Voyons qui accueilli la France.
chose. À quel aux États-Unis, la même chose. Yoka le plus important. Ils sont américains, ils sont français, ils sont belges, ils sont burundais, ils sont rwandais. Mutu mususu akopesa biso solution na mboko yo à part congolais ye moko azali soki moke. Yango wana tolobi boy. Animation politique, ezali un acte hautement politique. C'est-à-dire que comme peuple, comme population, s'il vous plaît, Maman Maï, limona nous on a la maïs. C'est l'animation politique. Ezali l'olenge na biso, les Africains, il y a qu'à manifester, il y a qu'à faire ce message dans le monde entier. Le peuple congolais, en ligue dialogue national inclusif, pour solution. Mais il y a donc il y a élection Yamoïque en 2018. Tolongaïté, Tolongaïté. Salam Mayele. Soki Moutadiembelio, je peux faire un belaï. Votre côté, Aki Mate. Moutadiembelio, je peux faire un belaï. Agé à Félix, Falaka Kiti Safayolo, Amatisa Katombi. On constate que on constate. Le peuple a lingi kaka Fayolo. Salam Mayele parce que Makambouane Zongi. Salam Mayele, s'il vous plaît. Koyo Kangaï, Zongi, dans la politique. Okanga Kanga Oyo Bazo Kanga Badou, Moutou Oyo Bazo Vizé Zali Martin Fayou. Ana Kongo Oye! Ana Martin Fayou Oye! La Mouka ne tombera pas! Oye Bake Moutou Oyo Bazo Vizé et la Martin Fayou. Bazo Vizé politiquement. C'est-à-dire que Bakodissé va faire une arrestation. Bakoluka moyen va faire la Kinton Zimbobo et Bangma. On a pouvoir pour le pouvoir. Yo, il faut ça la maïle. Ce qui doit tenir dans des côtés pendant 7 ans, et ça parce que yo le baki lui sur le coloya. Salam maïle dans le Corana. C'est-à-dire que tant que tu as un combat, il y a parti. C'est pas dit parce que le secrétaire permanent à la Mouka Lobby, à partir de samedi prochain, pour le monde, maman Chantal Bagoyawa, pour le monde, Epenge Bagoyawa, tout le monde à la Mouka, il faut s'approprier de l'animation politique. Vous voyez, puis ceux qui ont exigé Biloko Mibale. Le président Martin Lobby, Moto Oyo Akobo ya dialogue national inclusif, c'est que Alingi Kinyate. Alors, donc faut ça la makasi, au dialogue wana et dans l'intérêt à mon côté. Mais à la dialogue, oyo kozala na intérêt ya peuple congolais. Yango wana tokopanda sikoyo animation politique. Oye koyemba. Soki balobi bitumba o c'est le fait ça te yemba. Soki papa oseya tindi nzembu. Fungola mungongo na yo. Na moni on ba professeur à université na olakisa bino bango te. Bongo yonanga. Bongo yonanga. Tala ba mama ba tiki ba mungongo na bango. Yako zaki na kopo na le lotiki. Pona mboka oyo. Soki obundeli mboka batu bakokotela yo. Lumumba mwana feya naki moto papa. Lumumba mwana feya. Ina boya baka e. Metango tela ni pona mboka koko. Batu bamonye to bamonye te. Longola ko baka. Soto saba prisonnier libre, longola ko baka. Batu mususu bakimi ba télévision. Bazo kanga batu.
président Salobi, tu respectes biso de son monde. Donc il m'a fait télévision, j'ai photo de ma campagne, il a dit, bon, Namboka Congo. Yo yawa, ok, on va d'accord. Alors que tous en avons entraînement. Parce que résolution Moko. Donc ça qui tue le mot 3 mois. 3 mois. Ce qui dialogue sans l'habité. Oh, il y a Goya pour le mot à Congo. C'est la vie. Ils sont au Bundara pour le Congo. Alors, tu peux s'y passer dans l'animation avant de passer dans la deuxième série Yamaka. Merci. C'est ça le fait, Zalité.
Alors, tika message au tout fait ça, tu vas mon héros. Pourquoi Congolais il faut la mobiliser? Le moi si manamai. Le moi quel est bis Mutuma côté Tolobi boye. Peuple congolais va sunga biso. Makambo tozana ngona mboka. Il faut boye bayango. Bitumba tozana ngona mboka. Eza bitumba contre Etienne Tshisekedi te, eza contre Fayulu te, eza contre Lumumba te, eza bitumba contre Congo. Alors, soit de 5 minutes, 5 minutes, eza pas ba Congolais boye bake. Toza na résolution moko munene. Résolution wana ezali résolution 2773. Et sengi ba Rwanda ba bima na mboka na biso kote. Et sengi Rwanda atika kopesa soutien na M23. Il faut biso nyonso ba Congolais to se mobiliser mpona makambo wana. Non, ce n'est pas comme ça. Gagné. Kokei, c'est Kokei. Kokei, Kokei Poula. Baluka, Kokei. Il faut que le baron la lingala. Biso bana ya Congo tondimi yango. Tolingi ou bien tondimi? Tondimi ou bien tolingi? Tondimi yango. Pour répondre à mon lingala, biso bana ya Congo tondimi yango. Tolingi ou bien tondimi? Tolingi yango. Mais ma maman va passer à Awa pour nommer ma première ministre. Parce que Awa pour m'accompagner pour combat ya makepaya. Tous on a respect na bateau tozomona Awa. La jeunesse. Kinzonzi oye. Kinzonzi oye. Kinzonzi oye.
Il faut mettre ma case. Kinzondi, oye! Kinzondi, oye! Kinzondi, oye! Bon, la consigne vraiment la jeunesse. Ne vous amusez pas avec une animation politique. Dans la âge ya bato bafandiawa, bilongi nuni biso. Voyez comment les papas sont en train de soutenir ces moments. C'est pour l'avenir du Congo. Ce qui est là de l'Ingi dialogue, et ça pas pour le Makamumisa. De l'Ingi de consolider l'unité nationale. De l'Ingi de sauver la souveraineté en Boka. Mais de l'Ingi peut avenir il y a Congo et Bomba. Vous voyez comment c'est? Mais l'avenir c'est la jeunesse. Le message il y a Souka. Le président Martin Fayulu s'adresser à la jeunesse. Je veux le responsable de la jeunesse ici. La rotique a été wapi. C'est honteux ce que vous êtes en train de faire. C'est honteux. Aujourd'hui, la combat va papa. Mais ma chaîne, bango bato bazala musala, bazala besoin musala. Wete. Bango mutu bazala besoin batanga classe ya malamu. Quand est-ce que la jeunesse va se mobiliser? Cette activité est soutenue dans le bureau national du parti. Et à partir de samedi prochain, il y aura une coloration Moussoussou. Parce que tous les partis à l'Amérique vont répondre de présent. Nous avons dit que Madame Souma Ité, Obibisa Mongongo, Batuba Yoka. Tina oyo tokendaka wana bato bazwaka bafoto batambolaka nango bino boyebi te. C'est un message oyo parti ya population ezopesa. Bino bozambala mosusu mibale misatu minei. Baparti politique ebele eza na mboka oyo soki 1000 ata moko te azosala activité oyo. Boyete boyete. Azozela so baconvoke dialogue baya nous. Parti politique ngani songolo ya buzoba. Biso pa ifoto kota. Et là on va dire mais yo côté la tête. Parce que leader on a so kumba yo azana vision ya musika pour la mboka. Boyete boyete. Na mboka oyo kosala dialogue sans Martin Fayulu. Eza lokola sala orchestre nzeta mino musika. Boyete boyete. La dialogue sans Martin Fayulu. Les gens ont la salle orchestre de Tamine Musica. Politique est sa moralité. Politique est sa églisité. Il faut épreuve de force. Biso de l'équipe bateau bazar le mundu. De l'équipe bango. Alors la chamu tokanga bango tokanga bango. Akoka ko beta mindu kina bango. Oui, le dialogue est inévitable. Mais dans le cas où il y a des gens qui ont été discuté comme ça, on a dit comment. Est-ce que Moutouma va comprendre? Moutouma va comprendre. On a dit Congo, ceux qui ont déclaré le nous devons exiger la convocation et la tenue d'un dialogue national. Faut qu'il va te cabiner parce qu'il y a des gens qui sont là. Peuple téléma. La jeunesse, l'avenir de ce pays vous appartient. Yo muta jeunesse aux awa. Comme ça message pas à Djoko. Comment on a bien gagné? Le président de l'Afrique, comme
ça message. Bon, ce qui n'a pas été. Mutu musako yiko anima ngote toza batuta. Il comment ça ya musa te? Ça ya osiante, ça ya fude fayute, ça ya mutu somo patana te. Je suis intelligent. Bato yo nyonso bozo mona bazo tuna. Fayulu ba bazo ngina makambo ya constitution. Bazo ngina makambo ya constitution. Bravo na Nico Maingale. Parce que ça là qui débat moko ya likolo.